Kalisus Maramba, danger, le seul beau BTV 3. Chaîne sur YouTube. BTV 3. Bana poto, bana partout, bana monde entier. Balobi site à monene. BTV 3. Babi, landa mambo bien na kata BTV 3, on se retrouver. Lelo ezala te kasi na ngolu pe bolingo na yo osali ete mokolo ezala yango totondi yo botondi tosengi makila na yo ebomba le président élu ebomba le coordonnateur Adolphe Mozito ebomba bana nyonso bazwami kati na yo esika pe kombo na yo nde tomboma ebandeli kino suka ya mayangani na biso na kombo na Yesu Kristu tolobi amen. Mana la muka, toki tisaba drapeau, tocha discipline. Toki tisaba drapeau, makambo extérieur. Hier, Tozo Maloba, le coordonnateur sortant, Atali Sabiso, Lingomba la muka, Touti Wapi, Toza Lelo Wapi, et Tozali Kokende Wapi. Et ça vous été, Soki coordonnateur sortant, Astilisi Koloba. Akopesa Maloba, le coordonnateur sortant, la coordonnateur entrant, le président élu Martin Farah. Le président élu, Yé Abroussele Bisso, crise, situation Mboka Nenge Kangami, alors ce qui Tolingi Koyoka Balide, Nabiso, Tope Pamaboko, Tola Kisabango, Solete, Totrakel, c'est la bango. Merci, merci, Tokopesa, Cordon Maloba. Babangite Bolakisi Bangote Binonde Bosimbi majorité plurielle les abongotés. La minorité au pouvoir Baye Bate peuple de Mokonzi les abongotés Bakanisaki Bolongoni la muka pochie bango na esika wana ekuzala bongo. Est-ce que bazoko kamakambo? Est-ce que chômage bazako silisa? Est-ce que l'enseignant bazako futa bango malamu ndenge balobaki? Est-ce que gratuité ya enseignement? Est-ce que zako salema? Wana président élu a développé l'aspect à crise wana. Les abonnés, ngai na comprosé pour les dernier jour nanga pour la mandat il y a 6 mois. Le rôle boyebi la muka présidium tozwa ki mikano ke rotation kozala 2 fois et ngoloba 6 mois 6 mois. Yanga 6 mois et aussi la lelo. Les abonnés. Surprise agréable.
na raison Rame ezali moyibi ya bakonzi wana boyebi bango baye babambeli ngai likambo yango nakoexplike yango bazwi yango babambi na arrete oyo nazwaki basalika lokola oyo bazaki kobenga minembwe ngai nazwaki arrete plutôt décret na boyi minembwe bango na nsima baye bachange décret na ngai batie minembwe balobi ke eutaki na mozito ezaki bongo te awa mpe basali la même chose nakolobela yango awa naza kointroduire vole oyo etali ngai toyeba mokili la mboka eza nini euti wana ntango président élu coordonnateur entrant akolobela makambo batali crise ya mboka économique sociale akolobela yango nakasa kopesanga maloba na explike moke mpe nalobeli ke nakosala conférence de presse mpo na eloko babengi rame nakosala mpe lisusu tribune balakisaka ye bolakisi bango ke bino nde lamuka eza bongo te ke majorité trienne euti epara bino mpe ekotikana na bino eza bongo te biso twali nde basali na bino bino bwali bendele biso nde twali nzete kaka mpona komema bendelo eza bongo te alors baninga lamuka ezali organisation ya lutte to ya résistance pour la démocratie, pour un état de droit, pour le respect de la constitution et puis pour obtenir vérité des urnes, pour respect il y a choix, il y a peuple. Et ça pour monter, na isika oyoana toza kobunda pona biso moko te. Toza kobondela peuple mobimba elingi etumba pona démocratie. Eza ya parti moko etumba pona vérité des urnes, c'est-à-dire que ceux qui okei peuple aponi, il faut respecter choix ya peuple. Ceux qui ont kobundela eloko wana bo bunda pona bino moko bien pona mboka mobimba. Manifestation oyo ebongaki bango nyonso baya baparti nyonso parce que tozobunde la victoire na biso te victoire na biso ekokoma ntango tokokoma susu plateforme électorale wana tokolakisa programme na biso vision na biso tokokende na makonomi wana tokomi plateforme électorale wana nde toye kosenga susu bavoi na bino eza bongo te awa tozali plateforme ya lutte citoyenne pour la démocratie, pour l'état de droit. Liboso de Bandeli, toi là qui plateforme électorale, tant que tu as élection, opponi la Mouka et depuis cette victoire, la candidat naé, président élu Martin Fayulu. Y'a qui bon côté, tant que bango basali fraude, to lobby to salama qui pona kobundela. Élection. Tous les élections, bailler va tricher. Il faut se remuer pour comme plateforme, il y a lutte pacifique. Il faut voir que ma plateforme, les armées, bah les Tony Santo, dans le monde, tout le Congo. Il y a des personnes qui posent à la plateforme, bah Bayokani, qui vont une élection ensemble, vont gagner ensemble. Voilà la plateforme électorale. Il y a mis balai après les élections, ceux qui balongi. Basali plateforme pour gérer Mboka. Deuxième sorte, il y a plateforme. Troisième sorte, il y a plateforme. Oyo bazuite, basangani, basali obabengi minorité, to opposition républicaine. Il dit koloba, bandimi de fête na bango. Il dit koloba que bandimi victoire ya bato na bana liboso balobi te ya solo penza balonga ki na ndenge longo bani bango basali plateforme ya opposition ndenge pe na moni bato ya FCC bazo sala ko bandimi bazala opposition républicaine il koloba ke bandimi que union sacrée bazana majorité na ndenge longo bani eza bongo te
baza kosala erreur parce que majorité wana union sacrée ezali ya fraude mpe lisusu mais fraude nango basalaki bango mibale ezango te biso tomiboyelaki na biso déjà tolobi ke tokozala opposition républicaine te parce que soki tolobi ke toza opposition républicaine elingi koloba tondimi ke tozwaki te bango baya majorité bazwaki yango tomiboyelaki biso déjà na ntango wana eza bongo te tolobi ke tokosala résistance elingi koloba toboyi bokonzi oyo eza liboso na biso tolobi ke baza na majorité ya solo te euti na urne il faut to combattre bango pacifiquement eza bongo te elingi koloba biso na bango ezali te ke tozoboya politike na bango mpo eza mabe yango mpe ezali na kati me nde toza koboya bango bali lokola mabe biso malamu elingi koloba le bien contre le mal. Le mal, c'est la dictature. Le mal, c'est ceux qui ont fraudé. Les biens, c'est nous qui représentons la démocratie. Alors, biso, nous avons représenté la majorité plurielle, tout populaire, tout bino, bozui, bokonziwana, et où tu n'as peuple, bozali na souveraineté à peuple, bozali na légitimité. Pour yango, tokobundisa bino, mais na mérité, na makofite, na munduki te. Est-ce que tango bino boya, boya na munduki? Est-ce que bosoni si mutu? Est-ce que bofingi? Wana na kozongela wango pona koloba ndenge nini tosali bango virgule po tokoma na bino awa boye eza bongo te baboyeli biso mbala mibale bamarshe tolobi tokozwa bango toboyi tosala affrontement biso na bango topeyi biso twali maboko polele bango bana manduki eza bongo te totiaka peuple liboso bango bagazaka peuple basala mabe nyonso kobotola biloko na bino batelefone bambongo na poche kopanza bilamba na bino eza bongo te yango tolobi tokozwa bango tosala avant tosala marche yango tosalisi meeting oyo toexplike bino komba ya lamuka komba na bino oyo ezali pacifique toboyi bana Congo bakabwana balobi biso tolingi kokabola Congo nzoka nde bango nde baponaki nzela ya mabe oyo ekaboli bana Congo eza bongo te biso banda ebandeli ntango tosali lamuka pour lutter pour la démocratie, pour la vérité des urnes, tozwa nzela ya résistance pacifique parce que la résistance ya mi balé moko ekoza la pacifique moko ekoza la violente abenga kango opposition armée. Est-ce que puis opposer opposition armée tolobi kaka pacifique elingi koloba tozosenga ba réforme pour tozonga na nzela malamu malgré bamitiaki na makasi malgré baza illégitime to utiliser erreur wana pour fructifier lutte ya peuple epesa ye makasi na mayele mais à condition que basala réforme elingi koloba tokende élection na nzela malamu mbala oyo tozwa mayele pasi oyo towana yango lelo esali ke illégitimité eza kozongisa mboka na nsima ndenge boyebi illégitimité ya Chilombo ya Union Sacrée na FCC cash esangani est-ce que ekobota mboma yango tolobi tosenga ba réforme
Akosi que bilo que kokita. Et ça bongo, hein? Le côté des le président élu a développé en gros. Tout le dit que tout ça la réforme. Na biso toza kozwa nzela réforme. Nzela pacifique. Na bango batu baza koboya réforme. Banani baza koluka mopulu ekota na mboka. Nalobaki que changement ya nzela mibale soit progressivement grâce na ba réforme pacifiquement démocratiquement. Mais ceux qui ezwamité peuple aza kozwa oyo aza kosenga te. Suka na yango ekomaka révolution. Ekomaka nini? Insurrection populaire. Tosengi yango te. Biso tosengi yango te tozwi nzela pacifique, dans marche pacifique, pour tout ça la pression. Dazonga na nzela malamu, na oyo toza kosenga mpona biso te ne mpona biso nyonso réforme. Bango baza kolinga te. Suka. Oyo biso nyonso tolingi ekoki koya te ekoki koya te. Donc la Muka Awa Azali plateforme d'organisation Oyo Ezako Bundela peuple Tolongola illégitimité Tozongi sa souveraineté à peuple Nandenge Keto Kende élection malamu Oya Kolonga Alonga Oya Kozwate Azwa. Voilà lutte na biso pe ekosuka lelo te ekosuka kaka soki bazongiseli biso ba réforme bazongiseli biso ba droit na ndenge ke volonté ya peuple ezala respecté eza boye te na kosuka awa na mokuse napesa maloba na coordonnateur entrant d'ailleurs ntango na kopesa ye micro et l'incolobaki n'a commis passation du pouvoir pour les 6 prochains mois. Bana Congo oye! Bana Congo oye! Bolembi! Bandeko na ngai eloko ya liboso toyokana malamu boyebi ke bandeko na biso bakufi mingi bandeko mingi bakufi na est ya république boyebi yango bandeko mingi bakufi na makambo ya demokrasi etumbo to bondi ba dictateur balingi yango te babomi bango bandeko misusu bakufi pona nzala pona misère yango wana na bandeko bauti kokufa na mongala boyoki masuwa edindaki bandeko na biso bakufi misusu na bamonani te yango wana na kosenga na biso nyonso tosala 1 minute de silence s'il vous plaît. Merci beaucoup. Voilà. Sikoyo. Maintenant, monébilo, vous avez ne sais pas mingi. Vous avez ne sais pas léopard à gagner. Voilà léopard. Quand on coupe ça va léopard na biso.
komisa Léopard bazali bana ya mboka eza boye te mpona tozali na bomoko Kongo eloko ya liboso tozali mboka monene mboka Nzambe apesi biso atie bato boyebi bato boni tozali lelo na Kongo boni tozali 105 millions d'habitants au Congo eza esengo te me Nzambe asali lisusu apesi biso mai ebale oyo ya biso fleuve Congo balake barivière nyonso soko obandi awa kaka na njili ozwi njili sanga nswenge ti kuna ntaboye te na continue mokali na continue tozali mboka moko mboka na biso kombo nango nini tozali bana ekolo nini yango wana unité nationale cohésion nationale eloko oyo Kimbangu Simon Kimbangu abuni mpona yango eloko oyo Kasavubu abuni mpona yango eloko oyo Lumumba akufeli bandeko na ngai tobwaka yango lelo moto moko akosa bino te tozali biso nyonso bana ya Congo moto tala baozi ekolo boye ekolo Songolo ekolo Pakala ekolo Tingandi bokondima yango tozali bana mboka nini yango wana moto akosa bino te bandeko bato oyo bazali kokotisa division parce que basali eloko te baza na vision te baza na projet te yango wana bakokotisa division ekomi aluka fami na ye ekomi aluka moto mboka na ye mboka na ye oza Congo luka bomengo ya Congo bana nyonso ya Congo bakozala na bolamu eza boye te me bandeko oyo bayibaki victoire ya peuple bayibaki victoire ya nani est-ce que peuple basakanaka na ye ya liboso est-ce que Nzambe basakanaka na ye mais peuple azali mokitano ya Nzambe awa na se eza boye te peuple ye nde moto apesaka pouvoir bino sikoyo boyebi pouvoir na ye bokoma ndenge nini bokomi mitelengana bokomi kotelengana eza boye te lokola baéchoué mais toyokaki kuna balobaka nini voler n'est pas bon c'est pas bon c'est pas ça voler n'est pas quoi voler n'est pas bon yango nomoni bakomi ndenge wana sikoyo Kongo ezali wapi toyokana ngai na bino Kongo ezali wapi na libulu mikolo nyonso ekomi violation ya constitution mikolo nyonso violation ya loi de la République mikolo nyonso justice instrumentalisée soki moto alobi likambo bakanga ye soki moto alobi kuna président Eli Fayulu osali boye balobi mais lisanga aza wana balobi bakende kotia ye na prison
pour bakanga isaboye bokotima yango bokotika bakanga lisanga bokotima yango nyenye toyokana bandeko na ngai mais bake musika mais sikoyo likambo ya monene ya makasi nauti koloba ke toza na mboka monene nzambe apesi biso bato 105 millions tala superficie 2 345 460 km². Mboka monene bamabanga ya talo mai me boyoka sikoyo balingi basala nini babalkanize Congo ekosala nini me boyoka mpona kobalkanize Congo balobi balukela biso guerre kuna na este ya république babimisili biso mobulu bandeko baza kokufa na Beni, na Butembo, na Goma, Ituri nyonso, na Sud Kivu, na Minembwe, partout. Les Congolais baza kokufa basi na mibali. Po na mabanga ya talo oyo nzamba tie na mabele na biso. Po na ressources naturelles nzamba tie na mabele na biso. Alors toyoka na. Nyenye. Sikoyo, s'il vous plaît. Sikoyo, na makama balkanisation wana, maye kote la biso état de siège. Pour la nini? Mais état de siège. Yango wana, na kobenga mwana mboka honorable Kaseko Azaliawa. Honorable Kaseko Azaliawa. Alandaka makambo wana ayebisa biso état de siège bilan nango tozali wapi honorable Bana Kisasa Mbote. Merci président élu pour la kopesanga occasion nayebisa bana mboka il y a un tas de pièges yango oyo état de pièges ebandaki na date ya le 6 mai pendant le 6 mai ti lelo le 9 octobre état de pièges esali 156 jours na 156 jours wana baninga na biso bamama batata bilenge bakufi bacivile eza 917 civils tués. Na premier mois ya état de siège le mois de mai bato bakufaki bacivile bazalaki 210 elingi koloba 7 personnes bazokufa par jour na Ituri na Nord Kivu. À part 917 personnes wana, 463 personnes bazali portées disparues. 142 villages, Bolanda Malam. 142 villages est commis abandonnés. Bakongolais bakimi mamoka na bango bakimi 142 villages. Avant état de siège et banda. Banguna wana bazalaki ka na frontière ya Uganda. Esika mabengi Kainama. Mais depuis Chilomati état de siège, Banguna va progresser. Bakomi na rivière Ituri va progresser plus de 75 km à vol d'oiseau. Nabila wana, il faut qu'on bâtisse ça. 42 véhicules incendiaires.
tie na balabala ya Eringeti na Komanda. Elingi koloba état de siège eza lokuta eza distraction. Mais avant état de siège wana na mbulo ya 2021 du 1er janvier au 30 avril basivile bakufaki bazalaki 373. Na 2020 batoyo basivile bakufaki bazalaki 1569. Na 2019 batoyo bakufaki ezalaki 1070 civils. Elingi koloba na 3 ans ya pouvoir volé ya Chilombo baninga na biso bakufi na bitumba wana baza 3929 civils. Alors pona kosukisa bolandaki ye na tribune ya sebolingi état de siège kala ba FRDC na 2013 babenganaki M23, c'est pas vrai? Est-ce que c'est pas vrai? Mais pourquoi Mamadou Ngala Koufa pona nini bakoki kopesa baarme na biso basoda na biso mandoki ya makasi te mpo bakende kobunda? Lelo oyo na Minembwe FRDC eza kobunda, est-ce que état de siège eza kuna? Est-ce que ezali état de siège ezali lokuta mpona koluka ndenge nini bakoyiba baresource na biso? Toyokani? Est-ce que tokondima bayiba baresource na biso ya bana mboka biso moko tokufaka nzala? Tokondima yango bake kosinye bacontrat baninga basali bausine kuna usine wana mpona kotravaille or ya Congo, usine wana mpona kotravaille coltan ya Congo. Mais mpona nini tosali bausine wana te na Goma, na Bukavu, na Bunia mpona bana ya mboka baza misala mosolo ekoma ebele tozala malamu? Mpona nini basali ndenge wana te? Yango wana tolobi boye, il faut batika makambo wana ya état de siège tozonga na administration civile armée asala mosala na ye ya kotala ndenge nini kobatela mboka. Eza boye te bandeko na ngai oyo makambo ezali awa ndenge Franco alobaka makambo ezali minene. Makambo eza nini? Abakisaki lisusu ali makambo eza buro. Bandeko bakoteli mboka, batrahir mboka, bayebo bayiba mboka. Lelo oyo toza wapi mpona makambo ya gratuité ya enseignement? Nano gratuité ya enseignement toza wapi? Est-ce que l'enseignant baza kofuta bango malamu? Yo ozali enseignant ofutelaka ndako kuna bayer ensemble bafuta ndako na ngai soki te okobima. Mais ndenge nini okoprepare baleso na yo mpo lobi okona kotangisa bana? Gratuité ya enseignement elingi koloba nini? Ba ekole oyo ya leta bato bafutaka te, mais bato oyo baza na mwa mbongo na bango batindi bana na ekole nini? Ekole nini? Mais est-ce que wana ezali kolinga bato ya mboka? Mais namonaki bakomi mwana moko akendeki na kelasi na ntongo
azongi na sakoshi na ye tata na ye alobi bo salini lelo na classe alobi o tata tango maître ye abandi songolo pakala kingani fulani tango asali présence ti 789 élèves tango asilisi ekomi midi alobi bon classe esili est-ce que classe yango wana est-ce que gratuité yango wana mais gratuité enseignement mwana na moni na kelasi awa azwi kiti ezali brique avali na brique mesa ya kokomela ezali linzanza ya nido mais mwana ya 4-5-6 ans ntango akokoma na 25 ans akozala ndenge nini ebongo ntango akokoma lokola na biso oyo ngaita mais sikoyo mwana wana vi na ye kozala ndenge nini eske toza na makanisi to toza na makanisi te eske toza na bolingo ya mboka ya bana ya mboka to te boyoka ngani classe ezali te okei classe mpona oke ovandi obimi ozongi ezali il faut instruction ya qualité tomoni bauniversité na biso awa batangi les 100 premières universités ya Afrique tozali te tozali te mais sikoyo tokobongisa mboka ndenge nini mboka ebongaka na bato ya mayele mboka ebongaka na bato ya mayele basi mibali oyo bakotala bakokanisa ndenge nini bakomatisa mboka liboso likolo bandeko na ngai napesi exemple moko wana exemple mosusu est-ce que bino ntango boya bolie malamu bolalaka malamu bozala nini nzala peuple nzala me ndenge nini mboka oyo ezali na plus de 80% ya réserve ya coltan na monde plus de 60% ya réserve ya cobalt
oyo ezali na mabanga ya talo ezali na biloko nyonso oyo bato balukaka mpo babongisa mboka ezali na biloko oyo bapaya bazali koya awa baza kovwama biso moko tozala bapauvre bamalole ndenge balobaka bamisérable. Est-ce que ezali normal? Est-ce que ezali normal? Kolia malamu ezali te, mai ya peto ezali te, courant ezali te, nzela ezali te, na yawa mabulu na mabulu. Biso tozalaka awa sokoye oza terminus Sainte-Thérèse, ligne 21. Moyebi 21. Awa 21 na 22 na 25. 21 Njili Tina Zandu par Lumumba Ekei. 22 Njili Kingabwa Zandu. 25 Njili Campus. Vous avez été Sikoyo bato na ligne 11. Vous voyez les ligne 11? Vous voyez les ligne 11? Inde. Est-ce que vous voyez les tirs à la ligne 11? Vous voyez les tirs à l'ango? Est-ce que Naïf Sabino? Ah, faut qu'on foute dans l'air. Je sais que vous avez dit Kisasa, vous avez dit Biso Toyi Sabino. Alors, ligne 11 pour les Aragaboy. Ligne 1, 2, Kitambo, Kuna, Bandal, 3, Ezalaki, 4, Ezali, marché Tingiringiri, 5, marché Yolo, 6, Ting, alors, et comme il y a 7, 8, 9, 10, 11 Ezate, et sauter. Vous devez comprendre. Et sauter, Yangoana, ligne 11, Tokote Nango Bateau, là on sera inde. Ok? Ok, na 23, Matete, 24, Lema, ainsi de suite. Tokani, na bisi mbino moi, histoire de Congo, mais Motoboko na moni Fumunzanza, alobanga histoire de Congo, tika makambo na Fumunzanza, histoire de Kinshasa, pas ya Congo. Otika yango, tellement bon na yo, voyez l'histoire ya Kinshasa. Il faut m'arrêter la bino. Vive Baba les Arakiawa, vive Baba. Vous voyez bien où vive Baba. Hein? Aïe. Ok, donc awa ezali di kambo ba baby silibiso mboka. Ba bomi mboka. Nzela ezali te. Eloko moko ezali te. Compagnie ya pepo ya malamu ezali te. Papa ya bakomi kokote la biso awa. Basalaka ba ligne intérieure au Yabiso. Est-ce que c'est normal? Tout ça dans vos motos, côté. Bandeko na ngai. Soki na lobi makambo ya Congo, eza kopesanga mawa. Biso ba oyo. Tokotami na ville oyo. Soki lelo bana bakozonga classe. Ndenge bazongaki classe, sikoyo tozali na période moko oyo okofuta abonnement te. Bus scolaire ezali gratuit. Donc bokeyi ti. Alors oyo bakofuta abonnement, bakopesa biso 2 semaines. Après 2 semaines, toke moto na abonnement na yokoti olakisi. Okoti elakisi. Mboka ezoleki malamu bandeko na ngai. Tala ndenge babebiseli biso mboka. Mais sikoyo bana oyo nyonso bazali awa bazali kosala eloko te. Mais mboka nini tokotonga lobi? Donc tokomi ndenge balingi bakomisa biso toza na mboka na baresource naturelle bapaya bazwa baresource wana ebongo biso bana mboka kaka maboko na litama tokondima yango ndeko awa makambo ekomi buro bandeko oyo baye mpe pouvoir oyo ya bino ya peuple. Mais
esili te sikoyo orke bayaki po bakoma bavoleur. Corruption. Corruption, c'est corruption. Et bandi kuna na parlement. Oh, ma palissade. Boyeki makambo palissade. Boyeki makambo ya palissade. Avant, tokota na ram. Premier ministre a voyé lisusu ko balika moya ram. Mais il y a palissade oyo ba voiture. Plus de 50 millions de dollars et puis mis dans la caisse de l'État pour corrompre les députés. Est-ce que c'est normal? Nagobenga honorable Ados Ndombasi, Ayawa, quelques minutes, 3 minutes, Aïe Bisabiso du Cambo, il y a palissade. Banalamuka viva! Banalamuka viva! Banalamuka viva! Nani Mokonzi! Nani Mokonzi! Nani Mokonzi! Bobeta babako makasi pour la Binomoko. Biso bana président élu Martin Fayulu. Tozali na Assemblée nationale local à Sentinelle. Bayaki ko proposé biso 14 000 $. Protocole à la Union sacrée, Toboyaki yango. 2 semaines après, Bayaki ko proposé biso ma bande de commande. Yabachit Prado, Toboyango lisusu. Lelo Bachit Prado et Bongwani Bachit Palissade. Toboyango lisusu. Trahir peuple congolais te biso tozali na nsima ya président élu Martin Fayulu Mamedi banalamuka viva Pukani sikoyo ekomi likambo bazali kozela ya ram. Est-ce que bondimi ram? Mais ram ezali nini? Ezali nini? Bon, ngai na oyebisa bino yango te. Premier ministre Muzito a élu Makambouana Malamu hier à Santobayango. Bana Kinshasa mbote lisusu. Eloko babengi ram. D'abord ezali impôt. Impôt et Koluba, oyo montant fixé par la loi, par le représentant du peuple. Babengi yango impôt pe ezali obligatoire. Olinga te singeli ofuta yango. Ezabongo te. Zokande ram. Ngai na tangu na ngai na 2012 na kanisaki février nazwaki arrêté plutôt décret parce que arrêté bazwaka ngo na ministre. S'il vous plaît toyokana impôt bazwaka ngo na loi eutaka na parlement. Décret bazwaka yango na premier ministre euti na conseil des ministres. Arrêté eutaka na ministre. Na oyo etali ram. Il fallait avant badimisa yango. Ba député ba décider pour ezali impôt. Impôt elingi koloba nini? Tango bachieli bino impôt bakoluka te avant yo futa yango ba rendre yo service. Na pesi bino exemple M-Pesa. Ezali penza taxi à l'état te ezali accord entre la société y a télécommunication na ba banque. Avant bakata yo ba unité na yo tombongo na yo, il faut d'abord aux en volonté ya kusenga service ya M-Pesa. Otindi mbongo
Et dit Koloba, aussi, va aider au déplacer mon qui n'est pas Yulingi. Na kati kuna va fixer pourcentage ba kati. Ba kati yo na tina te basale yo musala. Est-ce que na ram basale ni bino musala? Oyebi que pour kumba mutuka malamu to avion il faut yeba mutuka oyeba avion nous avons monté batu suba kokota musala ya l'état politique sans que ba yeba l'état ngai tango nazwi décret ya ram bizalo kwa décret nazwa ki ya minembo kuli misangana pesa de moi secret Kabino Nangai ezalaki 20 inspecteurs de finances. Bakolo fiscalité, bakolo finance. Ngamo kope inspecteur de finances. Tant omoyoki que la longoli nyongo ya l'État, zali se quitter. Tant omoyoki que na négocier 6 milliards na ba chinois. Communauté occidentale, financière occidentale, bandini, les alliés s'équiter. Toye dit l'État. Parce que Batoussou Bazoya Kokota na l'État Basalate, Maye dit l'État. Nakozongi Samaloba, Nakopanza yango bien à tribune, fait la conférence de presse. Conclusion et Kosala, il faut balongola yango. Balongola ram va modifier, arrêter zonga ndenga na tikaki yango. Ensuite, bazongi sambongo parce que d'une part, non seulement des créwana isali illégal, mais aussi illicite. Illégal eza eloko eza ko violer libeko. Illicite eza eloko ba pekisi. Donc tokolobela yango il faut elongwa. Ensuite pire, mieux encore, il faut bazongi sambongo la caisse ya l'État. Merci beaucoup. Toyokani boniki makambo ya ram. Mais bandeko na biso ya ODEP. Libetela ODEP maboko makasi. Bazali kosala mosala malamu. Bandeko ya ODEP balobi ke mbongo wana ezali motu ya ti 260 millions koleka. Ekeli wapi? Ekeli wapi? Lokola ezali mbongo ya moyibi. Contrepartie ezali te. L'État a été engoté. Il faut tout ça la nini. Basa la nini. Basongi sa yango ta boete. Na lingana na biso balabaka nini. Mbongwe. Mbongwe. Mbongo. Donc, on jette au DEP. À ça, le viva Kambonaï. Mais, etikali nani. IGF. IGF. Boloba na IGF. Non, pas boloba. Ngai. Na lobi na IGF. Aye bisabiso. Makambo ya ram. Ezali ndenge nini. Aye bisabiso. 260 millions wana. Ekei wapi. Aye bisabiso. Nani asalaki ete batia ram. Toyokani? Parce que Tozogo, IGF, c'est bon. Makamba 15 millions de pétroliers et quelqu'un a maille. Makambo ya projet à 100 jours, plus de 450 millions de dollars na maille. Makambo ya Sandu, makomi Sandu boye, et là comment que ce monde là, terre. Il est venu. Pétrolier. Bandeko na ngai mbongo ya l'État ezali mbongo ya l'État ezali libenga na yo te
osalela yango oyo olingi tolobi boye ipotomona clair fongola miso na yo mwana ya mboka mbongo wana ezali mbongo na yo mpo ezali misolo ya Congo nzambe atindi yo ozalawa ozali propriétaire ya mboka oyo tala bachef bango oyo bavandi awa namoni bango chef me mboka oyo ya bino nzambe azali nzambe apesi biso bakonzi aye apesi biso bakonzi misusu bango oyo me bafumu bakomi lokola bato bazangi ntina baza na mbongo te eloko te baza na mabele me bato misusu bazali kolia mbongo wana IGF asala nini me bandeko nalobi tobetela IGF maboko bobeta susu maboko te parce que ezali IGF te ODEP ok bobetelaki ODEP maboko mais nalingi lisusu bomibetela maboko bometela bana ya Congo parce que likambo ya ram ezali ke mwana ya Congo nyonso atelemeli yango eza boye te maboko mpona bana ya Congo elingi koloba bandeko na ngai soki makambo nyonso ya Congo bana ya Congo baza kotelemela yango lokola batelemeli ram tokolonga eza boye te kobanga te démocratie elingi koloba ete yo ozali na pouvoir na droit epesami na constitution ya koloba likambo oyo olingi omoni likambo ya malamu te mais soki oza na kati s'il vous plaît monsieur soki ozali na kati ya mibeko ya leta okobanga te yango wana na kosenga na bino nayoki likambo oyo boza koloba yango nazokoba sikoyo bato wana oyo bamikomisi lokola bato baza koyiba mbongo ya leta na pouvoir oyo bazoki ya koyiba ya moyibi sikoyo lobi balingi bakende lisusu mpo bayiba tomoni bango bakei basi bajuge ya cour constitutionnelle bavandisi bango kuna balobi bino bozela tomibongisama totia mboto na seni nani non bandeko na ngai s'il vous plaît ezali likambo ya kadima te ezali likambo ya moto te ya président ya seni te likambo ezali likambo ya loi s'il vous plaît monsieur soki bokei na seni oyo batieli biso bureau ya 7 personnes batie motoboko ye président awuti na société civile ok aza koreprésente baconfession religieuse mais motoba oyo batikali bango nyonso bapoliticien bakosala nini bakosala makambo oyo parti politique na bango etindi bango lobi balobaki oyo nanga batie nanga me bazwili ye basengesi batieli ye basengesi parce que ye azali kodirige nanga moto oyo bakotia wana ndeko eza likambo te ya le nom d'un individu un homme ou une femme non ezali likambo tolandela yango malamu ya liboso tokokomisa bamipe bakatoliko na bamisioni betela bango lisusu maboko makasi balobi badejoue corruption babikisi mboka parce que balingaki batia moto wana bino bokosala misala ndenge bolingi bovote ndenge bolingi na suka balabela ye ale yo kingandi sala boye moto oyo aganye kombo na ye kombo oyo moto oyo depute kuna tia boye me yango wana tosepeli ndenge bamipe na bamisioni baresiste
basango na bapasteur baresiste na likambo ya corruption wana toyokani lesika oyo tokosenga tokende liboso tochange loi wana oyo ezalaki vote na parlement loi wana eza mabe boyoki ngai bokozonga na bandako yebisa bandeko bamama batata baninga ya quartier loi wana toboyi yango loi oyo ezali politisation ya seni toboyi bapolitike epele na seni bakomi kuna non à la CENI politisée. Bonjour Gangali. Bonjour Gangali. Non à quoi? Donc, Matika, côté ma politique et la CENI. Yami Bane. Tolonique glissement. Tokondi Bayango ata moke. Glissement est comme ça le matin. Tango zali monene, molai. Poto sala makambo nyonso ya misato oyo babengi fraude baya koyiba biso lisusu victoire na biso lokola bayibaki na 2018 tokondima yango biloko misato wana yango wana bolanda biso makambo tokosala bomoni oyo tolobi marche tolobi meeting tolobi makambo tokolobawa tosali isi baconférence par réunion tolobi réforme institutionnelle pour la mission mécanisme la mission pour la loi portant organisation et fonctionnement de la CENI topesi yango topesi mosusu loi électorale toyo kopesa calendrier mais c'est l'insécurité tokosala yango te mpona kosekana tokosala yango mpona kobongisa makambo ya mboka bandeko na ngai makambo nyonso natangeli bino awa bambeba oyo osalama na mboka ntina na yango nini na français cause na yango nini illégitimité parce que ekomami na préambule ya constitution na biso banda 1960 ti lelo oyo makambo tokomona awa ezali parce que bato oyo baza kokamba mboka na ba institution ya mboka bazali bato oyo peuple moto atie bango kuna te yango wana bandeko ozali kama kosakana te boza bilenge vie oza ya bino bokoki kolinga te basakana bino lobi bayawa bakonza bino mboka na biso bapaya bakoma kokamba yango ebongo biso tokoma baesclave na mboka na biso non on jamais, c'est vrai, jamais, dans mon oko. Les loyaux, ce pays ici, est colonisé. Je le dis et je m'assume et je prends mes responsabilités. Les loyaux, bon, il y a un vendiawa. Malobi au Keno, Kuna, Kene Koko dans la communauté. Babenyango na anglais Eastern African Community. Beaucoup de dans l'organisation kuna. Mais est-ce que yo on a tiré makambo na kuna? Mais oyo on a CAC en Afrique centrale. Est-ce que so c'est ici yango? Oyo ya SADC. Est-ce que so bongisa mo madame? Mais yo on peut négocier ba signature. Il y a des traités commerciaux na bato. Mais la signature wana yo okoteka nini? Nye mboka na biso ezali na besoin eza na posa ya bato makasi basi mpe mibali oyo baza na vision oyo bakosala ete Congo na etanti nango nyonso voiture elongo na Kisasa ekeye epai elingi elongo na Lubumbashi ekokeketi na Tanganyika kuna na Ituri eke na Beni ekokoma ti na Kisangani ozwi olongo na Mwanda okatisi ya wati Kisasa oleki oke na Kikwiti Chikapa epai yo lingi okeyi
Américains, bazali nengwana. Si vous êtes aux États-Unis, au côté de la voiture, si vous êtes 5 jours au Tambola, Amérique mobima au côté. Tozali na bateau, 105 millions les lots. C'est-à-dire qu'en 2030, on sera combien? Donc nous avons suffisamment de gens pour faire l'économie. 1. 2. Nous avons suffisamment de richesses pour tout ton gamboka, batubaya, tout ça, même baninga bapaya bayawa. Est-ce que tu as bango? Mais tu n'as pas qui bapayawa, tu vas dire bango. Si tu as besoin de l'Angélie, tu vas dire que tu vas dire bapaya. Hein? Tu vas dire que tu vas dire bango, tu vas dire bango. Et l'eau comme on peut y et ça la mité. Mais si vous avez l'eau, il y a un mboka, pas besoin de mité, non? On s'en a makambo yo, banguna, balingi yo s'en a po te kamboka na yo. Est-ce que les amis makambo et ça le makambo qui yo? Est-ce que américain vous s'en a mboka na ye? Mais français vous s'en a mboka na ye? Rwandais vous s'en a mboka na ye? Ghanéen vous s'en a mboka na ye? Mais pourquoi biso ba congolais? Parce que c'est makambo wana. Pourquoi? Yango wana bandeko na ngai zaidi kambo ya maponomi. Tolobi CNI, il faut to changer loi wana to vanda biso nyonso esika moko ekozala biso mikolo mibale to misato tobongisi loi et puis to poni makambi ya CNI oyo bakoki kosala misala eza boye te nakoyebisa bino boye na kati ya CNI wana bana ya mboka bakongolais bakongolaise oyo bayebi misala bazali l'expert bazali bakosala yango na bamonaki ke baexpert wana ntango bamoni ke bakosi basali baresultat bango babimisi oyo ya malamu yango wana bamonaka 62,11% wana Claude Boye na yoki ba mususu babio nanga a continuer à sala misala si Molobi yango na lobi na bato na kebisi bato nyonso nanga ameka kosimba mokanda moko ya sete nanga na biro na ye poka benga na bako administration ezali na CNI administration wana ndenge bamisioni na bamipe basango na bapaster baka SSC na senko balobi administration na basala misala mpona tozwa retard te ok bakosala misala basala inventaire batala makambo bamibongisama mais moto yo babengi nanga kombo na elali boloko voilà bandeko na ngai ya sika lisusu makambo ya danger liso ebotami BTV 3 chaîne sur YouTube BTV 3 bana poto bana partout bana monde entier balobi site munene Babi, landa mambo bien na kata BTV 3 on se retrouver.